Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino ba nouvelle na biso ya radio Zoomelmail. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali kopesa bino basango pona koyebisa bino ndenge nini mwana ya Kongo ya solo solo, mwana ya Kongo oyo motu ezali kosala, mwana ya Kongo oyo azali kolinga congolais nyonso a se retrouver, mwana ya Kongo oyo azali kolinga congolais nyonso to azala malamu esika azali na kombo ya Badive le grand prêtre, moto oyo azali kotalisa ete bakongole babima na nzela ya molili awa na poto na esika bamemaki bango balanda nzela ya malamu. Badive Fulangenge azali na programme monene oyo boyebi ete bino mo nyonso tu bolandi yango deja, oyo biso nyonso tu tozali komibongisa mpona marche monene mpona soutien ya président na biso Joseph Kabila le rais, oyo biso nyonso tokokende kuna na Paris mpona kotambola ekozala kafu bandeko, nzinzi aleka te, fourmi aleka te. Bandeko babolingo tosepeli mingi na ide ya Badive ndenge nini biso bakongolais oyo tokotelema mpo tosoutenir ba ide ya Joseph Kabila mpe tosoutenir candidature na ye po ete tolingi lisusu akontinue azala président na biso na baprogramme na ye ya kitoko oyo azali na yango, oyo asi alakisi biso, oyo esali biso malamu tozali na esengo mpo na yango. Yango wana bandeko babolingo tozali kobetela Badive maboko Fulangenge mokulu wa bankulu. Badive moto oyo azali kofungola baporte mpona bato oyo nyonso tu bazalaki na miso molili po ete bamona nzela. Yango ete tolalaki pongi toye komona ete Badive azali moto oyo nde tokosala makasi po tozala bato ya liboso tokosala marche kuna na France pona soutien ya président Joseph Kabila na France. Na kati ya marche wana tokozala na bandeko pe ya ba-Ivoirien oyo bakouta na Côte d'Ivoire, ekozala marche moko ya kafu bandeko. Ndenge ezali wana bandeko na banzi ete bamosusu bazali mitu na organisation ekozala ndenge nini ndeko oyo nyonso toyebi ete olingi koya koparticiper na marche wana, benga ndeko Badive na telefone bosolola akopesa yo ba directif ndenge ezali wana. Ezali ba marche te ndenge bomonaka ya ba combattant balobi o lelo marche babimi kaka ngulungulu sans même bazwa autorisation oyo ndenge ezali wana. Badive a organiser yango azui autorisation na makambo nyonso
na côté ya mbila autorisation na côté pe ya ba autorité ya likolo azwi pe autorisation mokolo wana ekoyinda ba CRS bakosopa na lokola bambinzo bandeko bobanga eloko te organisation ekozala wana ekozala organisation moko ya makasi yango wana ete merci mingi mpona bandeko mosusu oyo deja basi babengi oyo balobi ete bango mpe bakoparticipe ekozala esengo na banzi ete mokolo wana nde ekozala oyo bakolakisa ete bato bakolakisa ete Joseph Kabila azali président ya bapeuple congolais. Bandeko babilembo nyonso to ezali komonana ezali kolakisa ete victoire ya Joseph Kabila ezali sûr et certain. Balinga te. Bandeko babolingo. Ndenge Joseph Kabila azali wana. Azali président oyo. Akosaka ba peuple te. Soki alobi likambo. A realizaka yango. Atikala nanu. Koloba likambo teke sanke réaliser yango. Et puis, tango nyonso tout peuple azali na problème. Azalaka nyonso po assister peuple. Bino moko bozali komona ndenge nini azali koboma nzoto po na mboka na biso RDC. Bandeko babolingo. Président lokola Joseph Kabila azali président oyo il faut topesa ye maboko. Il faut biso nyonso bakongolais motu ezali kosala toya kopesa implice na biso po totonga mboka ensemble. Jamais tokoki kotonga mboka na biso na bamiyibi. Bato bazali koyaka na ba discours ebele ba promesse ebele mais ba vraiment na nakate. Oh lelo bato mosusu bazali koyaka yela biso moto boy bande ko tango kotala bato ngo bazali ko présenter biso to lingi moto boy. Okomona bato ngo pe basala na ba gouvernement ba kamba mboka mais ba boma mboka ba yiba mboka eloko ya malonga basala na yango te. Bino bozali koloba ete o Tshisekedi nde mwana mboka Tshisekedi nde alingi Kongo bandeko mais ezali na babilembo ezali komonisama o ezali kolekisa ete Tshisekedi ezali na susi ya mboka te soki Tshisekedi ezalaki na susi ya mboka bandeko Tshisekedi a part lopango oyo azali na yango na limete kuna na Kongo bambongo oyo asali na kati ya Kongo oli investir na Congo tonga bandako na Congo mais préféré koya kosomba bandako na Belgique bandeko bomituna est-ce que on ezali moto azali na bolingo ya mboka na ye soki azali na bolingo mboka ndenge azali koloba ete mboka na biso eboyede pona nini totikala ta komona teke ezala ta batima moko bo bazoloba Tshisekedi moto atonga na Congo eloko te mais Tshisekedi asombi ba villa na poto malgré misusu atia yango na kombo ya bandeko na ye eyebani tala botika kolalisa biso tosi to comprendre makambo ebele tango oyo ezali lisusu tango ya deuxième république te bokokosa biso te na tango oyo nakotika kuna na régie papa Botamba tiela biso ba image toyoka badive fulangenge moto oyo azali kosala ete po ete congolais nyonso to azalaki na désespoir azwa espoir ayeba ete mboka na biso Congo esengeli ete topesa na mayele po totonga yango ete tokotika ba image botala ndenge nini badive fulangenge apesaki makanisi na ye na oyo etali marche oyo a organisé oye kozala ete kafu oyo ba ivoirien bakoya bikolo ebele koya ezala ba haïtien bakoya ekozala somo bandeko ebongo yo motolo bakayete ngai na chaka bato mbeli ngai na betaka bato masasi ngai na kosala boy mokolo wana yaka bamona yo ekozala na bato bakobongisa oyo bakozwa yo pe bakokende kotia yo na esika oyo ebongisela meli yo. Natango oyo na kosenga ete papa Botamba tiela biso ba image tolanda maloba ya badive fulangenge moto oyo azali kopesa lumière na kati na ba congolais oyo bazali na molili oyo bazali koyeba te eloko nini basala pe
oyo azali kozongisa bato ebele na nzela pe bato oyo batindaki bango na kati na bozoba yango ete tokolanda Badive Fulangenge grand prêtre ya baprêtre oyo azali kosala penza makambo ya malamu oyo azali kolakisa bapeuple congolais ndenge nini tokoki kosala po ete mboka na biso ekende liboso eno ba oyo bazali kaka kotinda bato mpona kokende kobeta bato kokotela bato na bamagasin na bango koyiba ba DVD na bango kodéranger ba activité ya baninga bato wana nde tolobi na bango non nde tolobi ete Badive azali moto oyo biso esengeli to landa pe topesa maboko po ete azali kosala bamakambo oyo ezali kolakisa penza ya solo soki tolandi makanisi ya Badive tokokende biso nyonso liboso mpona kotonga mboka na biso RDC. Papa Botamba ba image ya Badive Fulangenge s'il vous plaît. Bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle je serai chez vous. Donc je suis vraiment très ravi de vous retrouver une fois de plus sur congomikili.com et sur le blog cesarngadi.skyrock.com. Donc le samedi 22 octobre à partir de 14h, Badive, l'empereur Collabo, Badive et touche pas à mon président organise une marche de soutien au président Kabila du métro Château Rouge jusqu'à République. Donc cette marche déjà suscite la polémique au niveau de la diaspora et surtout chez les combattants. Donc Badive, te répéter que dans mon français lingala pour comprendre bien, Badive le 22 octobre aza organisé donc combo naie Badive ka pamba te kumpenda empereur Collabo Badive parce que soko bengi ka Badive pamba azon di masute. Donc il faut vraiment préciser empereur Collabo Badive to retourner et pourquoi vraiment combat on changer. Donc Badive l'empereur Collabo Badive et touche pas à mon président. Hein, bazo organisé le samedi 22 octobre, vendredi, mais bien sûr le samedi 22 octobre à partir à 14h na métro Château Rouge qui na République. Donc itinéraire moko ndengi bomesana ki komo na pe ba combattant itinéraire wana ya Kabila dégage ya wana soki Badive pas zu en route retournaye. Donc c'est la raison pour laquelle tozanaye awa lelo tout naie ba question d'un cas tozalara hein pour nous rouler d'informations parce que tous les alliés tozalara pour tout na ba question. Donc vraiment Badive za na biso awa mais beau retenir bien l'empereur Collabo Badive. Donc l'empereur Collabo Badive, bonjour. Bonjour monsieur César Ngadi Boni Adi Love. Donc ça va Adi vraiment de se porter bien. Très bien, bah, na makambo les cas, ils profiter peu ce que na momo wa loba, na makambo les cas qui oh comme les gars dit, yo comme les gars. Oh a dit bah Gressa qui au moins les gars dit bah Gressa qui est quand même na combattant moko ba. Gressa qui était nga mundi bumo kwa zaga na lobaki ke a dit abunda ki na mutu moko beti mutu wana. Wana non abeta ki mutu ko lobate ke ba Gressa comment? Il y a beta ki mutu po mutu na beta ki ceux qui bota na mutu, c'est tout. Il y a beta ki. Donc il y a ne mutu beta ki. Donc, on a beau franc parler, on a des versions, il y a pas de vendre à lobby, hein, c'est réellement à dire Betaki, mais Bamba qui est le Romoro Namutu, donc, Badive, on va vraiment toquer directement, droit au but, Badive, donc, Yoki Tomoni, on va commis déjà sur Internet. Donc, le samedi 22 octobre à partir, il y a 14h, métro Château Rouge. Tina République, donc Badive et touche pas à mon président, Bazor organisé marche wana. Déjà, tout d'abord, pourquoi organiser marche wana na Paris? Monsieur César, yo vanda rapi. Nga vanda na Paris. Capitale Europe, nandenga idéologie. Yo se yoko no, wana nazaka anglais. Oh, nazara belge, rien. Nakini kuna on sera parisien. Ezalo uti Canada, parisien. Ezalo uti Allemagne, parisien. Solo banini. Makamnde bandagawat. Awa ndenge loko les asiko to sombi penza. Pour le moment, le 22 octobre, à partir de 14h, avenue wana ezali lokola 5e chantier na biso. Ti na République. To korekta pango bien. To bongisango po ekomaki na bosoto bato ba comprendre que no avenue yo kombo nango penza touche pas mon président Joseph Kabila
En tout cas, bah, téléspectateurs, bah, chers internautes, Binomo Boyoki, Ndenga Lobby, Albi Balingi, bah, corriger itinéraire Wana, où ils allaient Kabila dégage, bah, on va commencer 5 chantiers, donc ne touche pas à mon président. Mais, Badivé, vraiment, oui, que bon nombre, il y a diaspora Awa, bah, ça, la Kaba marche, dégage, Kabila dégage. Mais il y a aussi itinéraire, Kaka Moko Wana, de Ponarosala, touche pas à mon président. Mais si vous avez que Papi Tamba, Kozangate, ya Ozapenza, hein, na mulongo wana Ozala. Mais il faut Azala, il faut Azala. Il n'y a pas Azala, Mouta touche pas, non? Azali Mouta touche pas, mais Azala ta cadre, Papi Tamba. Mais jour on a Tozali que mon côté Asimba président Nabiso. Donc il fait partie. Ceux qui battent à PPRD, Bangonyonso, ba ami même, il y a président Joseph Kabila, il faut bazala. Même banane, oyo tolobe, même na yo monsieur César Ngadi atolia qui côté président Sassou, mais yo pe faut zala peka. Te mais biso tozana cadre musala, poisson les équipes Kabila dégage, donc ya ne dépêche ali ne touche pas mon président biso to yena cadre. Wana botika, wana masolo ba bolos, ko ela so masolo ba bolos c'était. Bolos ba masolo pamba na. Ba bolos que président dégage, quel président longo. Si wana masolo ba bolos ne bazali wana. Tous un système, il y a 5 chantiers. 5 chantiers, il faut tomber mon peu dans poto. Langage n'a pas changé kalaté. Mais Bilomo vous comprendre que Badivé Alingi, Bisoto Zalakaka na côté naie, mais Bisoto Goza na côté mon côté. Nous on est parti donc il n'est pas confirmé que Bisoto va confirmer que Bakozala. Mais Badivé côté organisation parce que là il y a des gens qui sont un peu réticents. Batubazwa ko banga parce que pour la vie na bango balingi te ko baya et boté la bango ba problème parce que baza ko banga yo organisation ezandeni na lobino monsieur César Ngadi biso tozali batu ya mboko yo to boti awa to koli awa moko ta ko bangisa baninga ozo comprendre marche ko salama kitoko mbila nteni ko zala tennis civil e ko zala et ba ivoirien mo ba ivoirien yo ba vandisa ki président Bagbo na mabele ozoy bango bambila wana donc oyo bien wana bango nyonso président Ouattara payé bango ba billet normalement ezaki po ba beta na bango tour bakita na Paris échanger bango siko bango pe bazoya presque na moment wana ya marche ozo comprendre na lobi na bango mais on est ensemble le président là c'est notre président on touche pas président Kabila on est ensemble donc bango ba kozala pe wana nzinga pour la sécurité ozo comprendre. Et ba petit nanga ba ivoirien o bazalaka ba MC ba Mamadi ba Alain ba zebele bele bango nyuso ba kozala pour la sécurité et sans oublier ba petit nanga pe ba Capverdien ba kozala wana pour la sécurité donc oya ko ya po bimisa mobulu aza munguna donc c'est-à-dire bango na bango ba pa ya ba arranger marche ezali ya ba congolais baza ko marcher mais pembeni ba lifala bazali oya mindele na antenne civile c'est-à-dire o baza la sécurité mbila avec autorisation à préfecture. Ou on est allé côté Moussous. Si on a il y a coulisses, pour une stratégie, eh bien, bah on a donc bah ivoirien wana et puis na ba petit na biso ba Capverdien, bah on mutu ba tia ceinture. Si ko suki mupaye po tia mobulu. Akuta na ba payakate. Bah on a ba bunda ba débrie biso ko na tozate. Biso kaka système kaka touche pas mon président, touche pas notre marche de notre président. Toujours kende et puis à venir wana to bongisango bien le gros comme 5e chantier na biso. Donc ba des vaisseaux na landi yo lobi ba étranger mais bateau ceux qui ba ye baza la contre yo baza ba ninga no ba congolais yo ozweli ba ninga no ba congolais bateau o ya ma o bateau ba koko bomba ba ninga no ba congolais vraiment. Yo somona congolais à contre congolais. Ceux qui bateau wana ba ye bazali ba paya o ba ko po ba tia mobulu bazali ba paya. Pour na minute oyo bateau na même ba grand leader na bango opposition. Actuellement, nani président na bango. C'est pas président Joseph Kabila. Touche pas mon président. Batou na ba vraie vérité yango wana. Donc mais c'est César Ngadi nazo bano webiko ezala tolier. Mais yo pe revesakate. Monsieur comme Papi Tambasoka damo mona ma yebolite. Mais il ça la rien, vous comprendre mais allez ça yo pe mon dame. Oui ça la bien. Mais touche pas mon président. Ezali président na idéologie moko. Tout ça ba guerrier. Oh to ba guerrier, tous les petits bakola koto ba yo tala ba bolos ko to tika masolo ba bolos ba bolos ko tanga bango ko tuté tia bango musika na biso o ezali ba koko ba masolo ba bolos le ko zamo bazo ko créer te idéologie ya bibende ndeni bako benda ka bibende ndeni bako travailler yo zali courage au moins to créer idéologie na yo oza bolos te tongolais pam o créer idéologie ko idéologie vendite
toza obligé photo benga yo wana ndo zali congolais courageux yango wana biso to linginde bato ande wana mais o mususu la muki na tongo okende ko yiba bato ba portable o banda ko benga bato ozana mo ordinateur no mo portable tamula nango pona ko finga kaka bato na internet boy na boy ozo sala rien oza ko avancer te ozo boma tango pour rien donc non il faut que la muka tongo ok ko luka bi bende pour contribuer na 5 chantiers ya mboka. Vous comprenez, M. César, il y a une idéologie na biso. Biso tout ça te ko bonabo. Et ça na bossa na kutu, oyebi mikolo lega ki nguku kanga, oyebi ete? Nguku kanga. Oyebi na komona te. Ah OK, nguku kanga azaka kande ko na biso pa zalaka wana yoka ki fuite, balobeli ngake bazako refouler. Bazako refouler bilamba ne zaki par pied atika kango soki place moko bo bazui kuna pe bakangi palais wana. Ba blende palais mwana mai bakangaki soki makambo ya contrôle ya mukanda soki ndenge nini epesi mobulu bazwi balingi ba refouler elamba te pona lisolo kaka na to revenir idéologie touche pas mon président tango na yoki en place nazaki mais c'est César oyebela woni nasali kosaini oyebi biso tokokufa kaka pona bolamo ya bato et puis pona bolamo ya communauté donc na rapidité na palin na bendi bilamba okutu ngana tinda bande ko ngamsu na kin mais c'est vrai pas ande ko ngai kaka po azamona mboka ya congolais nazwi bilamba ba basket ma ta ine le koloku na ebité donc nazwi kaka bilamba ndingona na kangisi pouf na roasi wo natala kaka bobo na bo nini ngape na luka nguku kanga paf na moni bambile o yana ngabi non na remettre un frère na ngana bona bo non za na droite oyebi kaka biso ba congolais kaka donc to mythique kaka te molende kaka donc na bino molenda na ti na kota na kati tête à tête na lieutenant wana opération n'expliquer bobo na boyal bon OK problème ezate pesa ye na bino moni ndeko esi biso na to ebani o na yebi kaka ba divo bando organiser ba concert ngabi ba concert wana bandeko na yo oya mitema mabe wana ba bebisa momoni bilambo na sombi tango ba faire bandeko tambola bien bon na ye ko tikela yo akomi aleli ngana yeto bande côté na yebi ekutute mais na sali nini pour na système touche pas mon président et c'est l'été na lobine siko na kino za na place au komela tant kana suka kana njili loko na muntu bandundu na ndenga mabete kine za na droite soko bimi na njili OK droite wana zoke siko ville mais il y a le bino na suka kana do fona zoka gauche donc c'est-à-dire système ABDD akende kaka soki ndenge nini po amoni na ye na kin ba para mobulu place faisalité na habité nguku kanga to ko héberger pendant 10 jours après au débrier aleli yango mabe na bengi ba petit na kin ngabi bokende ko nguku kanga ba keiti brr ba komi wana pe ba juillet ya na nkutu bouf alo baka kalubi likambu yana bino asali likambu yana bino asali mais c'est César biso to lingi bato bazo sali sa ba congolais et non ko détruire ba congolais. Yo kanisi ndenge loko zalana zo sa biso communauté pona ba image leka banini c'est César c'est plaisir na biso yango biso to linginde bato bazo sa ba congolais et loko ya bien zali congolais ndimaka na yete atozo ndimate mais misune mona kike musale salami vous comprendre 5 chantiers salami il faut mona kalate to tshela bino batra me pele susu pour bole bo mona kaka akor bondimaka kate bokondimate mais bozo mona misu na bino ekondima mais bino tabo boyi problème ezate mais misu na bino ekondima mais balobi ke badive aza kondima 5 chantiers ngo mais mo badive na kendate aza kondima ngo ka samona te wana sinote ezali solo na okende jour na kozombonga billet na zobunda kaka molende kaka jour na kozombonga billet kasi biyo kaka muto baso muto bana ngo badive so liaki omoni ke na lie nanu te poso ke na lia kande na kokisi mbonga billet na kekishasa nanu te mais bilili ezali et bon monité na clip wa nzembo oyo zotia toi touche pas mon président o monité ba prince salami ba prince ba pomba biloko belme na yebite mais c'est ça tout ça la ndenge to tebino no losambo ano yoko te sondimaki mais ba o bazana simana ba kondi mate kaka mitema mabe ngoku kanga tuna yele longo nguku kanga chanja ngoku kanga wana ngoku kanga zumbe musala comme sala na commune atika mais c'est César tika. Bon, on a cadre gars la vérité pour les centricages to lukape to luka nuku kanga wana to tuna nguku kanga so za batakin en tout cas nguku kanga zo sala na commune na ko développer même commune na bakende luke na commune na maluku nguku kanga zo sala kuna
Ah, il y a encore le belinga le bique vraiment nandima quitté. Et puis mboko yo, ezali mboka na biso poto to bando kendeka ka yer moso ko la remonani na keka ka pona zo ba traitement mais awa kitoko trop. Mais et là on a osambela ka mingi président na biso aleka ngana bi non suscité et c'est aleki touche pas mon président c'est aleki oh mais kasi ba di 20 jours na foot longa habité et là on a osenga na osambela ka kande président Kabila tigala wana seko na seko. Donc wana tozongeli so neti na dictature asa leki mais voter dictature ezali ni dictature ezali ke soko obimika ka yo moko lobike ngai kaka na vandi awo hein ovandika kanga na vandi kaka wa ono ngai maréchal Kula ngai ubi maréchal Kulabo na vandi awa badive soko azali empereur Kulabo za empereur Kulabo menga maréchal Kulabo na vandi awa muto obuje ngati wana ndenge mususu ozo comprendre mais biso oyo système présidentiel na biso passé mais ezali vraie démocratie pour la première fois on a pensé que ok, au vote ngim, kuna l'ordinateur peut lui temps. Donc, vérité yangwana mais c'est ça bolingi ni tout ça là. Bolingi nzamba kita. Pour expliquer bino, attends bandoto bozo la vérité. Donc, vous comprenez bien que donc l'empereur collabo badive et azavuma pour Kabila, a levé déjà Kabila leki, mais bisoto ozilana nous, ba urne na nous eloba. Mais badive balobi vraiment na niveau oyo komi na yango. Donc pati bay ngandu na pichungan babi mutu o neti badive so komi ko raisonner boye il faut que tout naie azolia combien parce que mutu oyo azo raisonner bien makam oyo badive azaro luba vraiment bazo comprendre souté badive a caméra ezoleka makam to salaka ozolia combien. Monsieur César ngati lelo peuple congolais babolos yomo yebi babolos babebi seleki nga masolo donc babolos wana banani bato ba comprendre bato na babolos c'est de nyangundu oyo de swampanto oyo baki obebi selanga indule oyebi bango hein babolos wana bango na babolos ozo ko bato baza courage ko lukala te bayebi ko tshaba ninga ka bakal bayebi ko sala rien o no to ko poata yo o na mona ki kutu musu azo tshaka o bazo sala pona bato mususu o no na ko poata yo to ko poata za na mukanda te o mukando sala ki bono mais quel esprit o moni kindo ki motano benga bike babolosi baba nchoro tshaki tembe mais de toute façon mais c'est César ngai ti lelo et pas ba congolais en tout cas ba congolais ba bebisela nga lisolo o yebi montant 182 000 euros. Oyo ekende. Il y a 2 concerts, mais c'est pas grave. Nzamba ko sala kaka tale lote ata un jour et kozonga parfois peka muto kozonga selanga ngo. Nzambe moko yebi. Côté gouvernement, monsieur César ti lelo nazo sala ka Ramadan. O sa Ramadan ndegini, o sa Ramadan ende Ramadan za na suka. Yo Ramadan bando bandaki. Mais kasi batu nde foka ulbana ba bike ba dive sugo il faut arrêter pe ko sa Ramadan. Na sa Ramadan. Donc, donc en vrai mot, soit tu prends un biseau chrétien, donc ils allaient que ngai na osala carême. Donc na osala carême. Donc nazoliate, nazomelate. Donc yo ozomelate, mais na conscience na yo ozosala parce que marche yo biso to na poto awa na no marche boy salamate. Donc marche yo olali olamuki penzo lobi ke ngana osala marche est-ce que marche wana ozosala ngo kaka donc ndenge mo ba pona ko embêter batu o wana ozolingo tanga kombo na banto batiaki soki zelo na fumbo bando lambo be penza yo mo olamuki lobi ke nga penza ifuna sala loko parce que masolo o ngana zomona na mboka ifuna sala moto marche. Mais c'est César n'a trouvé que peuple congolais a komaki traumatisé na moi groupe moko boye bazaba minoritaire. Et puis bino kaka mtu bando lancer bango bako benga mais César oza wapi brrr bokei mon groupe moko boye bako za la donc na yebi kutute oka bazo mener rébellion na kati ya mboka mais ezali na kati ya immeuble mais na studio na un petit studio ya 15 mètres carrés moi rébellion moko boa mukie et puis balingi ba maté mboka mobimba na talinga bino bango pe ba bota bango biso pe ba bota biso non il faut na telemi batu musu pe ba telemi et puis c'est parti. D'autres causes la nature m'a monté, monté sur libre. Et puis bah bolo c'était monté ba foutre ba bien na poto wa. Yonel Rosano damagawana ba petit et puis bana bazé belo qui paka bana mbote bana bazoke ni batiki bien. Et c'est ba bolo sur monté ba tchako bibende. Non.
yango na lobaki ke il faut na telemela ba bolosi tango na telemi na moni peke en tout cas et loko ya bien le lo penza vraiment na sepeli tango naza ko ya nazo moni belé ba komi ko se rendre ba yo comprendre vérité banani passé preuve faut ezala banani yango bazali na kanga mususu baye na touche pas bolosi bango mo bazolo belanga ke balobike tozaki ba bolosi donc neloko ezali to se rendre na biso na système ya touche pas mon président mais soki tokoya tozo ya kaka ke to soutenir parce que ezali likambo ya mboka tozo ya to ko marcher na bino ensemble mais toza na biso te ke ou bien toza pour tel candidat mais système monaka au tchèque touche pas mon président normal mais ça système moko bien yango nezo sa démocratie équilibre faisable mais na marche na yo wana na marche na biso wana na marche César Rosalie congolais te nazali congolais mais ngai nazali président na biso nani mais c'est César que bana langage mais c'est César mais ngai naza mopanzisa ngona ko zwa part ya mutu moko te ko zwa part mutu te mais yo na minute ozali congolais pour soko za la camerounais de na sali no émission te mais c'est César oza congolais na minute oyo président na biso nani na minute au président na biso batutu bayebi ezali o aza na exercice ezali Kabila kombo mais comment est Kabila alors mais tout système touche pas mon président donc yewana mais c'est César marche soyo na lobby na ndenge ya organisation parce que nga nazali membre organisateur te yo mutozali membre ya na lobby ke ngai na yo wana mais c'est César mwana souverain premier jibe pia na mutu alobaka ngo quoi abikuna loisir eleki trop donc yango na to benda na biso ko to sala nini eh ben touche pas mon président ezali kaka te ko boina boizaki nanu ya badi vetango ezaki na kati vraiment na kati ya libumu mais lelo loko lese bimi libanda e komi nango ya mutu nyonso na bakini bazali tala neti beni na Canada ye mutu s'occuper na Canada na États-Unis batona nyonso bakoya na marche na ba petit na musu bazana ba Londres na wo bazana ba Belgique bazana ba Allemagne mais non na yoki olobi ki na batu mususu ba wita Afrique ba oya bazana droit visa oui batu o bazali na ba Afrique o bazana besoin ni visa zalika ya 3 jours dossier faut tikango bien avant donc c'est-à-dire bino bakolo émission nero vous allez ceux qui bonansango bien avant beaucoup monde a pensé bato ba wuti kuna ba yeka ko défiler et puis bazongi na bango. OK donc message zoleka bato bazan na Afrique kuna o balingi ko ya ko défiler hein na marche o ya ko soutenir Kabila basali demande na bango visa par l'intermédiaire ya association ne touche pas à mon président on doit visa no pour 3 jours yo marché aux zongi yo marché aux zongi mende kolia na yo za na charge na bisote et puis na komela na yo billet na yo yo moko donc yangwana visa ka ya 3 jours ngai quand même nazala rappelé na bato wana mosusu ngotanga kombote donc nazala ki na ba combattant alobi na nga yebisa ba dive marche wana et que osala jamais na tango biso tozali à moins que asala yango na 2h du matin bien na 4h du matin ah na Paris bango baza na Paris yazaka na Paris azara na Paris donc bien histoire à Paris donc yemu to saka loi na mboko ye préfet à Paris ye kombo nos otanga wana ye donc yene préfet ya awa ye maire ya awa alobi ata ozui autorisation pas préfet mais bato baroya ko manifester na bato barotala nzela barokota na balabala po ba se manifester te problème ezalité ye ce gars alobi ye préfet eza bien mais c'est César ngana lingo ko tate masolo ba bolosi wana tango na yebi bolosi wana te na ko parler même pas sérieux ngai na ba combattant o yo sona bike na tanga ya des personnes na spectacle 2 personnes on a vu que na bango normal et puis l'itmoko pacifique et puis bazali ba responsable il se respecte banane to koyeba ezali lokola monsieur Charlie et puis na monsieur Serge le reste wana na yebi bango te et puis natala nga pété internet wana na mona soki banini non natala bango te le reste kaka ba wana mi balena bike ba banda lit banda kala lit na bango zina ndenga mabete ah non guerre ezali kuna papa ezana kivu bobo na boba divo koko tsabiso na concert to passer message ba passer message parfois ba jupe son baza ko yoki sa bazo faire passer c'est mbalamo ko nini événement ya concert mbalamo ko bena ba kivu kuna et si le reste wana na yebi bango te et puis omonika ba bloko ndenge ko ezali ebele ba yesika balingi ba mitia soku biendenge nini na lobby na yo Paris on parie jamais Paris mais nous on est des Parisiens marche ko salama ko bande pe salami pe esili
Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission Vérité Polélé, centricage du grand prêtre César Ngadi. Comme vous le savez, le 22 octobre, à partir de 14h, Badivé, l'empereur Collabo, Badivé et son association Ne touche pas à mon président organise une marche de soutien qui partira de Château Rouge jusqu'à République. C'est la raison pour laquelle tozana yemoko kombo na yasika empereur Collabo Badivé totunaye ndenge tozotunaye ndenge makambo koleka parce que baba ke en tout cas bato mususu balobi ke ko salama te parce que e salama te parce que biso tokondima makambo ba distraction wana te soki Badivé azolia mbongo na ye na ba papi tamba ndenge bazolia ba mbongo na bango balia bango moko me awa na Paris makambo ya salama te boye ki Badivé alobi e kozala mais siko vraiment Badivé na nini penzo la vraiment un peu explicite et kozala ndenge nini sécurité bato bakolinga ko yawa na bakolata ba polo na bango do bambila ba yo zo bango à partir déjà à métro ou bien ozala ndenge bato ba ya marche bato ba ya marche mutu nyoso za libre la muke pa na yo olati teni na yo lobi oui na keye na marche neti ba marche nyoso ndenge zalaka oyeno na marche et puis esili eza na problème té ba gens de sécurité bakolata ba tricot ya touche pas mon président parce que to mona neti oyo ya ba concert bato bazali contre ba conseil bando zila bato à partir à métro donc so amoni okana métro za zaiko bando betayo mais yo ba précaution ni ozui moko ta ko beta moto mais c'est César moko ta ko beta moto o to za na mboka lwat oh wana makamni ozolobana yo zo mono ezali nini o ezali mboka ba bolos non o ezali mboka moko so osakani ozui yango ozo comprendre ba masolo wana musika na biso ozo comprendre poko tuna bango après manifa mais yo lobaki kozala te ndenge ezalaki vous comprendre tout le système na mettre en danger. Badivé, mais pourquoi avoir choisi itinéraire kaka oyo ba ngo basalaka yo pe ozuka itinéraire moko wa bango soki itinéraire wana bakoma ngo bolosi bakoma ke o ezali ya ba bolosi bakoma wana ya bango o ezambo mo mboka na bango ezakutu nini na bango ezandako na bango ezali ya mutu tout. Pona ni Château Rouge biso nyoso to banda ko somba ba biloko ya Afrique ko so lingolia kwanga olingolia mbika biloko to lingozwa okozonka na Château Rouge ezali te lelo ko lelo ke bokomi na exotique wapi na vitri ba wapi ba konyeso komi non liboso ezali ka Château Rouge ya ngwana place na biso histoire na biso ba kobo eza Château Rouge et après tango kala ezali Château Rouge après so longo Château Rouge et bongo que nous quand ça souki au quand ça wapi na sera bu sendeni Château d'eau coûte la quitté c'est après et ben quand Château d'eau vous comprendre mutu mon côté awana mboko ko empêcher mutu na likambo linga sala mais non même propriétaire no ko katelo couranté oh ako katelo maïté non oh wande zali ba rêve ya ba bolos il faut zaka bolos pour raisonner ndengwana vous comprendre mais toza ba guéri ko mona ka yo moko o mona mais balobi ke Badivé aza vraiment comme na bato bazo kufa na mboka kuna ba millions de morts na baso bazo violer bango Badivé ye azo soutenir gouvernement zo sala makambo ba mona ke Badivé vraiment alingi mboka na été yo kolobani so bazo raisonner bongo na yebita bango kaka nde mutu bayoka kaka ba information kaka bango mutu bazana ba télé bazana ba radio bazana ba journal biso totala kango te kaka bango mutu bazaka bien informé plus que biso njoka bango kutu baza sous informé bazana bango informé te po so bazaka informé ndetonga to mona oyo elekaki na Aubervilliers okaki masolo bango te ndenge elekaki et so bazaka informé nde tomoni bango pe na ba télé bazo lekisa bango te bobo na boto monaka mindela to monaka mindele o lisolo elekaki na Aubervilliers ozo yeba bango no ta monsieur César ndele ko ezali ko mboka wana moko ta kotikala koteka ngo e kotikala kozala kaka ndenge ezali wana 100% ndenge ezali wana RDC 100% moko ta koteka yango batika ba information na lokuta na tona on besoin te soki ba moni ba luka mwa muke côté na bango mususu ba ke no pesa ba information na ngako to pona ngai na calcula ka bango te na besoin na bango te na ibi pe bango te. Et donc Badivé Sotolandi yo donc yo ozali vraiment pour visite ya président Rwanda ndenga yaki awa batutu batelemaki na bango mo ba Rwanda batelemaki na ba Congolais pe batelemaki donc yo to moni ke mais bango so pas basaki loko kuna te bango poni basaki loko te kuna bango basali loko te ni bango basalaki mais basalaki loko bakangaki périph to moni bango pe bazaki libanda wana to moni ko kanga mutu périph okangi périph okangi mutu
est-ce que baza ezaki bango moko tika ba biloko ya Monsieur César bolanda momuke oyebi to marché na vérité to moni yango bien na ba télé ya mboko yo baza ko lakisa bien mindele bango moko mutu ba mindele ba vandi na mabele ba makambo tu o ozolo bana donc vraiment ngapona ngai en tout cas na moni yango te soko ko lakisa ngai même au sala ta copie de DVD no lakisa ngai ozala bien pona zala sûr que en tout cas ba sala ki quelque chose toutes les façons wana masolo na bango wana za masolo na bango ngai pona ngai na yoka ki bandolo bake akokota te bakozoyeka ka partir ya Roissy wana akokota te bona boyeski akota kite akota ki bonga ka sala pasali et puis yakei donc et puis vraiment ba bonne guérison na frère na biso yo mususu na yoka ki ke azwaki mwa likama place wana le 19 wana aza soki na hôpital momonika keza biloko ya bien te akotanga komba mutu mais nzamba salisa ozonzoto makasi et puis au bima hôpital quoi rolemena comme on a rolemena. OK frère donc na yoka kikaka mais en tout cas na yebi pété soki kombo no zolo ba yango ou bien ngote mais na ko kotanga comme mutunde ngwana te mais ba bonne guérison et puis aux alanzoto makasi au monique au salamo bien merci. Donc monsieur Ben na Canada Fifi Filo Faria na kata créé bomonique Fulampungu Empere Collabo hein azora ben information o ya lingata là hein atali. Donc monsieur soit lingota la pété à rota la pété. Donc l'Empere Collabo nous sommes vraiment presque arrivés à la fin. Vraiment message au parce que tisikoyo bisopeto zoki ba coup de fil que batumusu baza un peu réticent balobi que baza ko banga ko ya le 22 hein makambongo za ndenge ni message nini penza okoloba na bato bazotala biso partout dans le monde donc grâce à notre site congomikili.com na blog cesarngadi.skyrock.com parce que misu bazo banga vi na bango parce que bazo mona ke ezali eloko moko ekoki ko sala ma jamais impossible eza te nyonso eza possible manif na biso ekosalama bien batu nyonso bakozonga na ndako kitoko bao bayaki kitoko bazongi pe na ndako kitoko ba intimider binote wana mangungu pamba wana makamba lokuta bino boyoka bango baboma boni combien de cercueils ezonga na kini kuna bomoni pele kenda na avion bango mutu baboma nani ndenge bazali wana opesa yaka kutu olobino ngungi yeyo yo olobaki ke yo obomaka ona ba machete bwena soki na ba minduki ngungi yeyo boma ye otiena munoko te za micro ba kokate kaka mutu yo ibiko boma mutu batika opesa soso lobikata soso mutu akoka kutu kokata te kaka boma mutu boya na manif eko bet donc eko banda kitoko et silipe kitoko et puis bandule na mois de décembre ndule zongi pour le moment tous les musiciens bazali kuna en Afrique bakendeki na mboka pour na basala nano ba campagne présidentielle soke sili après bango nyiso bando zonga koto mois de décembre ndule ezongi ba nyoso balingaka ndule boya bobo na bo bakotsa bino chuma te bino boza bayaya Boba yaya, boza bibende na bino, boya kolekisa mvoatu. Ça fait longtemps bolekisa mvoatu na bino, donc beaucoup de na soutien na bandeko na bino boya kokuta na bandeko na bino na manifu wana, na manifu ya bato yo bazalaka nango. Na manifu ya bato bazala mitema pembe, na manifu ya bato bazala ba jaloute na baninga, na manifu oya ba bolosité. Ozo comprendre boya botelema. Donc vraiment tout l'ex pensa que mboka ezali ya biso et puis président Salim Misala qui toko to remercier et puis voter président Joseph Kabila touche pas mon président. Donc chers téléspectateurs, chers internautes, Binoumou Bolandi Badivé, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Donc avant Tosenga donc Badivé, avant Namouké, après Tosenga Moyasuka, donc vraiment toujours remercier Bino. Toujours ndenge bozota la biso ndenge bozali ebele bokomi kota la biso donc n'hésitez toujours pas à nous faire remonter vos suggestions critiques ou pourquoi pas encouragement donc tozalaka wana ndenge boyebika ka biso toza partout pona kopanza sango soki Badivé asali loko tokoya soki pe kote na mususu o Badivé azoni kotanga kombote babengi biso tokoya neti pe ambassadeur Matanga ezali kalate aozonga mardi prochain mais tokene pe to lakisa bino parce que toza na pona kopanzela bino sango donc vraiment bo hésiter te na bato pe bafinga ka biso boko tega ofinga mais biso tolingaka bino mais Badivé un dernier mot vraiment avant aussi cette émission mo ya suka penza pona conclure. Na yebike boko finga menga na za mazo ya mafinga bo finga ngana osepela tro bo finga lisusu na yet na ye na lisolo sika bo finga tant bo finga kana saka nga plaisir a tro
bo vanda bo beta beta na internet bo finga bo loba esaka nga plaisir donc nazaka mazo ya mafinga donc na sepelaka tout so bozo finga ngai. Donc c'est le mot de la fin. Sur ce, nous mettons fin à notre interview avec l'empereur Kolabo Fulampungu Badivé. Donc pour rappel, le 22 octobre sera organisé de Château-Rouge à partir des 14h, de Château-Rouge à République, une marche donc relative au soutien du président Kabila. Donc marche organisée par l'empereur Kolabo Badivé et touche pas à mon président. Vous êtes donc cordialement invité. Ne vous inquiétez pas. Donc pour la sécurité, Nabino Boyo Kindengi Badivé a expliqué Bino Boroya, ba t-shirt en Wegozawa, ba t-shirt ba kabalonga vont ba kabla sur place. Ba kabalonga sur place. Ba yaya boya. Oh, ba yanke boya. Ba mouleki boya. Ba mère boya. Ba père boya. Oh, ba lifanto boya. Boya 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 ebele. Oh, ezali biso nde mutu to mesana ko sepeli sepi ko pesa gu. Oh, biso to yebi ko tiela bato bakalite. O kindoki. Kende kuna na bakin. O kende. Na we ko mona bakini ko to lobini ni ba ona mususu ba komona woni ba benga ba wana. Banani ba. Oh yo banda ko lobani. Ba combattant c'est ça? Ah, maison des anciens combattants za nakini. Ti bakende kuna, bakende maison des anciens combattants, ebi place ezalaka. Maison des anciens combattants zali na Gambela. Donc na marché à Gambela wana ezali wana bakende kuna bango so bazotala o Badivé et pesa bango mawa balobi pona mbongo de pona ba musicien donc Badivé azo se permettre à seka bato bazokufa na mboka azo se permettre à seka bato bazana passe na mboka parce que Badivé yazolia kasi bango moko kaka wana ba frère wana na yebite soki bazaka peza ba na mboka soit donc bango kaka bato wana so tali bien na ndenga mabete tango bayaki bayeko bebiselanga concert na ngai esi bamonanga bando semele na politique rien bango mutu bapesinga courage balobi Badivé yaka mouvement ya bakoto ya mwana Badivé akete sikono makamo musique concert na betsaka lisusu na betsaka te na obetsa su concert te sikono na koti na ngai koto na koti pona nini na koti po bango balobi na ngai ke mbongo na ya faire na obiso totie zelo baye penza na zelo batie pe na kati mbika ndenge ni ba faire retourner sute mbongo ebebi siko Badivé sa nini na tanga bia bayayo ba moninga lokwa banda yes na banda yes te siko na ulakisa bango mouvement na mo bazo kumbela ngo mabe mais na ulakisa bande ba kumba kango yango nazo kumba pe donc faut mutuka pe donc nenga bien na système penza ya Kolabo elobi mer wana mera lobi papa bakokoka yo te yo penza ozali na yo na ndenga mabete empereur Kolabo ngai ya nazana nga sima na kocha changa ta sergent problème ezali te mais tozali na yo ebonga ko telemela bango yango na telemeli bango mais c'est César mutu lokola Badivé soka kufi est-ce que ce métier retondi ekotonda te yebi bato boni bakufa bazana valeur bandeko na biso ba congolais yebi boni bakufi ezala papa na biso uti ko kufa ambassadeur azaki na plus de valeur que le Badivé ce qui Badivé a kufi est-ce que ça problème mais ça problème était hein oyo nyonso si na sali naza suna likambo ko prouver que ce qui na kei mabeza wapi na banga ah mais non ko banga présent en tout cas yango te za côté nanga te monsieur César na lingaka yo mingi et puis yo zolo bakaka ya batuke balielie awa pe mususu pe na yoka ki babeti ngai lisolo pa mutu moko mena otanga kombote mikolo elekaki kota président Bongo oliaki ti ali Bongo oliaki ti mais yo siko bien na tango oliaka olingi no kolakisa te mais omoni siko yebi ko oliaki donc bimo boyebi ngai na se plami de Badivé à la comédie na yo et puis ça laisse mingi parce que à part ko organiser ba marche ya Kabila azape makasi na côté comédie donc na se place azolo babou voilà ils en ont fait vrai mais monsieur César bien aye ata ali o mona kaka rien lunette kana miso mais azota la kaka mais ndiko so li olobi non et mo longo dans lunette mais problème ezalité monsieur César kala ezalaki bien ezaki centricage mais mbalo na moni lokolo beaucoup mi ko monter mais bagarson na montage ba makasi maison ko mona moni eza très fort baza penza makasi penza na montage équipe o bozana ngo travailler mbalo na bango les équipes moko très fort en tout cas na conseiller même na ba musicien na biso en tout cas ba travailler vraiment na équipe mais na bité comment on est la Monique production hein Alain Benza hein Pati Baingandu. Oui, mais quand même numéro na bango ta téléphone yo muto yebi bango. Ego défilé. En tout cas, c'est des meilleurs.
bino nazondima bino musala boyebi yango bozali vraiment ta mutu wana azali na elongi lokola koba momona mabo commissaire penza mutu ya solo bato bamona ye bino boza danger na montage nandimi bino merci. Donc c'est le mot de la fin de collabo en bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini badive mobali kitoko mobali oyo azali koresone ndenge mibali ya solo barezonaka mobali oyo kongole oyo elingi ete mboka na ye etambola na ndenge ya malamu badive fulangenge moto azali kolakisa nzela les grands prêtres ya baprêtre ate badive vraiment makanisi na yo ezali malamu ndenge ezali wana yebaka ete ekipe mobimba ya radio Zumel 1000 papa Roger papa Botamba ngai pe na bato mosusu tokoya koasiste na marche wana ekozala somo pe mbala ya liboso oyo ete biso tokomema kamera na biso po ete tokende kofilme po ete wana toyebi ete wana ezali masolo na biso po ete wana toyebi ete ezali masolo ya badongolo miso te me ezali masolo na biso po toyebi bamasolo ya bakadi ya mpemba ndenge ezalaka me oyo wana ya marshe oyo tokosalama ekozala marshe ya masolo na biso tokoya biso nyonso po ete tosoutenir toloba ete oui na président na biso Joseph Kabila Kabange. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba badive fulangenge moto oyo azali na kati na bokonzi. Vraiment tondimeli yo pe tolobi ete invitation na yo ezali la bienvenue. Tokoya biso nyonso équipe mobimba ya radio Zumel 1000 pona ko assister na marche wana pe ekozala kitoko mingi pona kozwa bilili pe tokosalela yango ba commentaire ndenge tolingi po ete wana toyebete wana ezali masolo na biso moko. Ndeko mobali badive azali ndeko oyo azali na motema mabete. Azali moto oyo alingi kongole nyonso tu azala malamu. Me bato nde bazali kolinga kokomisa ye mabe. Me lokola azali kaka moto pa botami na famille ya bato ya mitema mabe te. Azali kaka kokontinue kolakisa bato ke azali moto malamu. Ndeko, yo kanisi soki ezalaki un combattant. Ke mutu bazwaki ba activité o badiva lingaki ya sala. Na ba contrôle asalaki ya wenge maison mère na papa wemba ndenge ba baby saki yango soki ezalaki un combattant bokanisi likambo wana elingaki esuka kaka boye elingaki ezala somo elingaki ezala ntango mosusu ti lelo baza kokende kokotela na bato na bandako mpona komenase me badive ndenge azali wana malgré mabe basali ye aza kolakisa toujours kaka nzela pe ndenge ezali wana azali pe koenseigner kopesa pe discipline na ba oyo balingi kolanda nzela ya malamu te. Vraiment badive tondimeli yo na marche na yo biso tokoya po ete tosengi na bakongole nyonso boya ebele bobange eloko moko te marche wana ndenge kozala ezali assuré à 100%. Ndeko oyo akosala erreur akei po amenace yo na banzi ete mokolo wana pe moto wana komona makambo na ye bandeko tokoyebisa bino eloko moko oyebi bakongole mingi ntango basalaka non mbila akangaki biso apres ntango tokei kuna tolobi bazwi batiki biso bandeko bakoloba nde kaka na bato oyo bayebi poto malamu te me na biso bato toyebi poto bien ntango bakangaka bakombe bato wana bakenda bango avant ya kotika bango basalalelaka bango ba procès verbal ba archive etikali kuna kaka ntango bakangi yo ya liboso bakomi deuxième fois bakomi
troisième fois bandeko na banzi mbalo bakotika yo lisusu te ekozala ko leki devant un juge ou bien que yo beti prison yango wana bandeko ba bolingo ba peuple congolais tozali ko soutenir idée ya Badive Fulangenge moto azali ko lakisa biso nzela na minute oyo tokoya ebele po to confondre ba combattant ba ignorant batoyo bazali ko sala ba makambo ezangatina yango tolobaki ete tokolakisa bango ete Joseph Kabila biso nyonso tozali na sima na ye ndenge ezali wana Joseph Kabila azali président oyo biso ba congolais tozali toujours kopesa ye maboko Badive azali moto oyo akanaka teke un jour akota na makambo ya politique mais bino moko nde ba combattant lelo bo tindi ete akoma kosala makambo azali kosala lelo lokola bino bolingaka bomonaka ete menace oyo bino bosalaka yango nde ezali résultat ya malamu alors il faut bobanda kosibir yango sikoyo kaka ndenge toyebisi bino ete oyo tozoloba nanu mpo na Badive na poto mais bino kaka babétise oyo bozosala bato ya Kinshasa mpe balobi ete bosali bétise na ndenge ya mabe ou bien botouche werason mpe bosali werason mabe ndeko ou bien tinda avion mobimba ezwa famille na yo nyonso tu baya po ete ekozala nde somo meme Sodome et Gomorre toyokelaka bamasolo yango bongo te mpo mbala oyo bandeko ekozala somo yebaka ete soki bana ya ntangu balobi ete bakende kosala opération quelque part deux fois te alors ndeko tika kolukela ba famille na yo ba problème na kini tozali koloba yango soki yo za ko bima gang po moni za na poto baza ko zo ko elengi leki liboso caméra po ete baza ko filmer lo ba n'importe quoi elengi yo za ko sala yo mais yebaka ete kata na babuzo bo boza ko sala to ko lukela yo rason to ko kanga ye boko kamwa e ko coûter bino cher na odombo oyo ba veste oyo bayibaka na ba château rouge oyo azwi alati yango na moto babiloko kaka ya miyibi aza pe na musala ya malonga asalaka te esika asalaka yebana te kaka boyeboye kobaluka ba veste oyo bazali koyibayiba na bamagazin azwi alati yango akanisi yango ndako kosala yango influence mpo na bato ezali pasi mpe mawa yango na tolobi ete Badive Fulangenge biso tozali à 100% d'accord tokoya ko assister na marche wana pe tokomema pe bato mosusu oyo bakoya ko assister mokolo wana nde il faut to lakisa ete ba combattant bazali bato oyo il faut pas ko suivre bato wana po ete bazali bato oyo bazali ko distraire bato wana poto mais bango moko situation ya malunga bazana yango na poto te kaka ko balukaka batikali kaka na système ya bana ya ndenge mobuta lakisa bango système ko zomba mbongo facilement na poto bazokoka te bakomi ba criminel koyiba kaka makambo ya bozoba vraiment oyo biso to moni po na Badive kosala ezali malamu na marche wana tokoloba po ete bato baye ebele biso ne surtout tozwa part pona ko assister na marche ya Badive Fulangenge pona kolakisa ete ba combattant bango tende moto bakoki kopesa liloba na poto ete tozali na ba pays ya démocratie pe ndenge tozali koloba ete bayebaka ete ane oyo avant sila ngala na bango ezali kosila et surtout tangu Joseph Kabila koleka nde ngala na bango ekosila bien donc ngala na bango ekosila mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge touti koloba ete tozali kosenga na ba congolais nyonso ezala obozalaka na Allemagne ezala na Belgique ezala wapi oyo nyonso tu azali na posa to andimi ko assister na marche ya Badive ndeko kende komandi na France pona ko assister
na marche ya badive ndeko kobanga eloko te eloko moko ekosalama te mpo badisposition ndenge esi ezwami ezali na makambo mosusu oyo deja esi ebetami bamasolo ya ndenge ya kati wana moye toloba yango eza te mpo ete tolingi nde bakombata bakozala surpris na yango mpo ete oyo biso tolobi ezali kaka oyo bango bayoki na banini me oyo deja mbila na baautorité ya France oyo makambo basi basali na ndenge ya masolo ya kati wana bakoki koyeba yango te wana ekozala surprise mpo na bango oyo babengaka yango fimbo ya ngubu wana ekozala lokola fimbo ya ngubu mpo na bango yango wana tozali koloba ete marche oyo badive fula ngenge moto alakisaka nzela pe bakongole nyonso nsima na ye yango tolobi ete badive yebaka ete eloko oyo yo si obongisi biso pe ntango nyonso tokozala ntango nyonso koreveye bakongole mpona koyebisa bango na likambo oyo etali marche na yo marche wana toyebi ete ekosalama na ndenge ya bien oyo akoya komeka magie akokutana na masolo na ye akokutana na masolo na ye pe akondima pe akomona yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bakonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci